donc atiki miziki wana oya mokili akomi koyembela nzambe donc azongeli miziki na yakala amoni ke amekaki simi na ngote bo asani choix clair habité donc on a meka simi na ngote bo nazonga ma pesa nazalaki ta msupe lipambo na yeko izana ngona nzila wana et pas mon national bien MG pina beta ki le roi ndeko na pas kota kofi abaki ko beta donc va bino la na pina au moins que concurrence ses alliés pas kofi au beta il y a pas mon national au beta era ya sala ya grave on la vie na ndezabo etika pina mabe na vie na ya tika obosa na ngote kolongwa ka pas mon national donc kopesa mon national mukongo ameka na ko beta ya moko esimbite donc ina sana chaleur ni zaika ke ko beta kana sima mutu la msunzami na banuli ngela na nzama na ngatu mbona bandingi nae bon yelo ka wela vie pour essayer amolika ka beti misata beti bo simbi yanga wela ki me ta lelo a se décider atika bizika mamu national yake akoyemela tata. Nous avons www.cleboa.com. Bino plus de 80 000 abonnés au Pesabiso confiance na www.cleboa.com. Bambo Tebele, bonne fête Bisika Bozali. Et puis Nabo Sanité, mon boss de la nation, Tonton Banda. Et sans oublier Pichu Mangaya, boss lady. Nabo Sanité, mon vieux ange Akimbe. Edi Akimbe, Freddy Akimbe na Belgique motema ya Kovo Kanka Akimbe, Christian Gama na Bossaniote mon pote, mon frère, mon cousin, mon tout. Vraiment frère nanga motema na kata Paris on a lelo toza mona sujet oyo toza nango c'est MG30 quoi. Donc tolongo lié MG30 MG30 azui kanisi yakotika musique profane oyo ba fali ba ferré ba président Wiranson ba Jibem Piana ba Kofi Olomide basalaka alingi na ye lisusu musique yana te atiki yango et pona yo Louison Ekofe tango zwa ki nouvelle que MG30 atiki musique profane orolo bani pona likambanga yango na mpoyo atiki musique profane te o comprendre atiki te do azongi na musique ya bande ko beta oto ebela kriye oto ebe MG30 azaki ko emela nzambe nde olobake ko emela nzambe o emela mukili bantu bazana mukili do atiki musique wana o ya mukili akomi ko emela nzambe do azongeli musique na yakala amoni ke amekaki simi na ngote bo asani choix clair habité do kona meka simi na ngote bo nazonga pesa nazalaki ta msupe lipambo na yeko izana ngona nzila wana pour musique ya danger beta na mamu national musique ya danger beta mamu national yimo ayo saba buzo bana akepoto kuna beta ka single moko po akepoto aumeli betika single moko bana na poto donc amoni ke bon na beti lo mo esimi na ngo pona yo musique ya mokile zalate na sens nini po bango ba yembela nzambe donc musique na bango basalaka promotion ya Seigneur na bisonyo surtout Jésus Christ mais ba fali ba yembela ba didi kinwani ba beda chou donc bango ba yembela batu ba yembaka bolingo na ndenge ya biso batu awa na sena moyo donc musique ya mokile zali te notre lo bangwa musique ya mokili ezalté pe tika ozalté bon so ba vivre kana mokili ngo kaka donc il faut que lo ba bien bon to vivre kana mokili ngo musique ya mokili na wa nzambe za ngo te po biso zo bana mokili ngo c'est tout comme pour moi pe fali pa ko imane pe nzambe donc ezango interdité ya molike musique wana ya yemela ba bolingo ya biso normal boy akuka ngo te do habité nazungi nga ko yemela bolingo tata la musuli pamboleza kuna donc ezate ka tiki musique te a continuer ka musique na ba fali ba continuer musique na bango ba yembaka MG30 azongeli nini azongeli musique wa bandaka na oto yebelaka na ba kuni matope na ba sindi oto yebela bango
auto eba ke MG30 na boye a utse pa kunuma to passer na musique nzambe akiti a on beta musique mokika nde bobenga musique mokili mais ça musique bango to beta ka musique eza ya nzambe ba lor mbongo ba Matu Samuel ba Fali ba Wera bango beta ka musique moko musique nzambe na mokili za raté différence à que koto wa chako nzambe koto wa chako comme mususu o différence nango eza bongo tango azalaka et pas mamu national mama chala mwana na kin awa meje azalaki koma te là c'est pas mamu national wana kumisité mais et pas mamu national bien meje pina beta ki lokwa ndeko na pas koto kofia ba ko beta donc va bino lana na pina au moins que concurrence ses alliés c'est pas kofia au beta ya pas mamu national au beta erreur ya sala ya grave o la vie na ndeza boye tika pina mabe na vie na ya tika obosa na ngote kolongwa ka pas mamu national donc kopesa mamu national mukongo ameka na ko beta ya moko esimbite donc ina sana chaleur ni zaika ke ko beta kana sima mutu la msunzami na banuli ngela nzama na ngatu mbona bandingi nae bon yelo ka wela vie apprécier amolika ka beti misata beti boye simbi yanga wela ki me ta lelo a se décider atika musique ya mamu national yake akoyembela tata eza ngo bien ozongi na nzela oyo o to ebela ka ona kina pe Kongo me o to ebela ke meja za pas kunuma to bedo ozongi li pena koto ya Yesu na lingi yo ba koto ala bende loko ozongi wana meka ko simba nango voilà na pesi bongo mbote non na ba frère nanga Ange Akimbe Edi Akimbe Freddy Akimbe na Belgique sans oublier Christian Gama mon frère mais kolobaki azongeli musique oyo banda nango oyo efula ye na omonite ke MG30 to yebiende pa mama chala mwana et non ke pas cool matope te bon c'est wana pe koyebe pa mama chala mwana kamute mais c'est wana bazali na ba succès na bango mais succès na ozeka ya nzima ko pa cool matope so ba continuer kana cool matope nga beta ba nzima ka danger ko ndi ba beta wana bon mamu national afula ki poza ke biso to yeba ke pa cool matope la longwe akipa mutu su o ayebani do star na baninga ba Kongo ayebani su ya makasi ache liboko esimbi yona bike azongeli musala na o abandaka na ngope na ke ser ndeza sermege donc ndeza ngana benge sumi te sermege donc nakin ekoma nango tomoni ke ba lobby ba publier ba sali boy et bongo soki eza nango bongo teke eza nango ton susu base par rapport na nengo bike na poto wana ba chaleur aza nango te donc ba meki moi ko créer moi eloko moko boye na sima ki baba ke atiki musique mais atiki na musique yango te bon yozo va bien te atiki musique profane voilà musique profane o mokili le roi est à moi qui a tiré musique pour faire so pesa azuka ku monter ça la ka que pose succès et ça succès moi ça va 3 jours 4 jours ici là non et ça des succès il y a moi mobimba tiens toi ngapela ko ça pété ndeza bobo à partir le bobo que na kufi meno la muka Holanda bana zana succès pour babi mort vivant akufa la muki succès au moins que saison ça une semaine ici nango et ça ba nete de ba musique a beta ba matcha la moi e kanga ba ne kanga ba mois ba 5 mois ba 6 mois beta kaka donc ça lui bezi ya nenga bongo étalé pour ça encore 3 jours 4 jours une semaine ici nango ali azongi suna se on comprend so le roi a se décidé que ati musique profane a que beta musique religieuse wana bena bravo sermege ozongi ka place o utaka donc la musique profane ezaki nzela na hote donc nzela na oya ngwana basini ba musique profane ya nzela na bango sini musique profane ya ngwana efule likolo ka atile likolo ba les gars c'est beta Holanda mais yo obike musique profane efule sindi les kier oyo tobi na kombo ya Kandi mais MG30P poto eba na kombo ya MG30 eza musique profane wana nde mutefuli et comment yo okoki ko comparer sindi na MG mais pona ngai bango mibale baza égal baza ndenge moko mutu aleki muninga azate bon on a comparé bango te na biboy musique profane et fuli sindi yeba eba ko fulai et fuli mais ayemo amolika te ça va OK c'est bon okoki pe ko comparer bango alors carrière ya sindi na carrière ya MG30 ya nani eza makasi pe ya nani voilà eza bien
Bon, on vient. Nga fanatique na bango na fanatique à mututé. Mais yo moko mutu c'est là par rapport que ngana yo to fanda na kin. Biso mi balé banda janvier banda ki ti to komi na fin de l'année. Total ba TV, toyoka ba radio, to kota internet, total ka siko entre Sindi leke ana MG30. Mona poyo. Mais oh si te leke andazana nani, leke andazana. Na basi motel aleki no yima na kata kino tochaka kongo wimba na we tozona mwaso yima bo danger bongo te Sindi leke atoyebi ke poye azala Sindi ifa azala pembeni ya Koffi Olomide pembeni na Koffi la se ko yima Koffi la se Sindi ko yima te Koffi la se ko yima te Koffi c'est pas na Sindi abi ke fio abena na vo na luka kapena o mote Koffi banazo Sindi apema Koffi apema na Sindi banazo Sindi. Mais Meji data zagiana vraiment mam national beta ya beta mais Koffi bina otikira Meji otikira Sindi bina 5 titres bina o parle la peu danger signal les Meji tano e mo ba na 5 titres Meji pesa zali ayebi ata Meji pesa zali ayebi Sindi na bo pe ba ko Koffi ba ko ako le pe ko fa ko baté Sindi o beta 30 titres mo ka beta o cartonné sous c'est ko yo que les gangsters yoka élégance mo yoka moi Olanda déjà ba concert Sindi auto beta que Sindi chante Antoine au monde azo ba c'est avec 12 wala ba chacho a parle langu o comprend moi ce qu'on a qui Sindi yoka que nzemo na ki Koffi za danger mais na ki Sindi comme sous les plus pires pédales danger poto hein eza bongo cimetière ya ba musicien. Ba musicien peut belé bazara soki ba ke poto mona après un temps ba bongo limutema ba Carlito ba Flamme Kapaya ba Bombo Kojak c'est dit à quoi eza que ba komaka na fin ya carrière na bango ba moni que non na kende nanga ko sela nzambe pourtant so c'est pas nzambe ba fanatique pe bazake belé toni te za pona bongo te. Donc on est aboy au moni muto soki akana ke loko akane loko ke akango tuka liboso azongi akia bi bala zongi là ke troisième avec so troisième na zongi susu te lem su quatrième na oyate ya mo ke là atikali kuna boule ke kuna obeta musique kuna mo ke cop changer les cop changer ni non musique wa bakuta na ba weekend abeta ba ndule mais kasi Louison Ekofé ba maître Gims bazala na poto ba Daju ba Naza ba congolais mais kasi bazala na poto et pourquoi ya biso ba mission na biso soki ba ke s'installer na poto et comme maramo ambri bon yo au moins te bango ba benga wani ba biso beta trop rumba est-ce que na poto rumba ezala ezaka te biso beta trop rumba Naza abeta pe mo pe rumba ba Daju ba beta rumba ba Hiro le coq ba beta pe rumba mais rumba ko ya ndeni rumba ko bena ba beta ya ndeni abeti ne rumba ne kana sha rumba na azonso blo na ba beta kana siko yebisa ku ye simbela yo siko na yo mesano ka ke mo rumba e simba te mais yeba ok batika la musique te ba fani ba bando luka ba beta kayu le kayu ba weekend ba kutana ba café kuna ba sala ba beta ba concert na bango ate ke ba fana na poto kuna ba fana ba ba beta te e siminde te ba kana ba poto wana ke moni na ke première deuxième troisième do abanga lem so ko songa pe katepe ba kate pona libela yango mona ba jeune ba luka ba poto le ba ke no se trouver au Maroc on comprend donc agent peut na besoin que n'ait poto nga fane kuna libela yango ba ke ya cimetière ya ba artiste congolais poni fali moi beta ba poto zonga poni so beti poto ko beke nawe migolo na suna kin na succès na Congo te fona zonga mboka là azonga beti moi signal mo ba ke isus au moins ezala bongo et tala la serre na biso MJ30 talaye solo la na ye conseil Nyon surtout oyo yoza na ngona kata mutema na yo solo la na MG30 bon ndeko nanga mwasi la sœur MG30 otoe baka ke MG30 skoto barsi sœur MG30 na vi ke na bo ola nanga yi bon conseil na ko pesa yo
loko ayo monaki ke ozwaki succès na yo ozali na pene mamu national obeti comprendre que te nazwi succès fola ko sala elo yanga moko bon eloko ayo moko likambo ozali nango te omeki osala obundi loko mutu to abundaka mais simi nango te yo mo se décider obite nazonga na place na bandela na muziki lem sunze ya nangeza kuna nzaya nangeza ate bon na peso ko ba courage belé bon mutu alemaka so akufi dans le go d'ailleurs aux aba courage ne belé donc continuer la msunzela na pe et ça le quoi alors mbongo et ça le quoi personnel Marie Misamou et ça le quoi maman Chabani donc et ça le quoi c'est belé donc bonne chance kaka ya belé OK Batutu oyo balandako na cleboa.com plus de 80 000 abonnés Baza coaché na cleboa.com avec Pichu Mangaya Boss Lady de la nation Tonton Banda Ange Akimbe Edi Akimbe Freddy Akimbe na Belgique na Kovo Kanka Akimbe Christian Gama Christian Gama pe bango tout Badesline Matadika Batania Matadika pe na Pointe donc momoko ya suka poto kabona pona lelo bon kata mwana opesa na ba mboti na ngai epa ya bato ba na ngai Eric Liège Mutindola Franck Pacor do mboti na yo place ozali Edi Akimbe monve ba mboti na yo place ozali Freddy Akimbe pene ya mama Kovo mbote sika bozali Ange Akimbe ba mbote sika ozali Christian Gama yoza muninga na nga ba mbote sika ozali Toto Lifuta ba mbote sika ozali